Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko balandia Info 16 lelo mwa lisolo ya kitoko lelo tokolobela mingi gratuité ya enseignement donc tokokende pe na basije mususu ya mboka na biso pe makambo ebele ezoleka na ville province ya Kinshasa pona likambo yango na yebisaka bino na Info 16 tolobaka mabete epa biso ezakaka vérité to actualité yango tolobelaka awa pona yango natindi pe na sengi na bino bandeko bayaya baleki bakamarade bavie bamaster bosabone na chaîne oyo epesa kaka information eloba mamba buzobate epesa kaka rien que information pona likambo ya gratuité ya enseignement oyo ebani déjà ko créer ba problème ba débat na Kinshasa awa to bengi confrère na biso boyebiye bosi bomona ye à la personne de Bosco Kabamba yende na ke ko pesa mbote ndeko na biso Bosco. Mbote garçon serré 16 mm tonton Mwinga. Voilà ndeko Bosco osali pe moi mikolo ebele olekite na Info 16 donc absence na yo ezali di ya nini? En fait, tout ça, tout bunda et puis yoyebi, tout ça coordonné structure mogoza moto ya sika, oza bongo pona bana classe, et puis yo posa cofondateur ya structure wana, donc bano sala ke tout se donné ma casse na mongamana, et puis de l'autre côté, tout ça peut sur na le vrai journal, oza peut sur Peter Tiani, nzamba sa sous grâce, tout ça qui n'a pas du peuple, na cellule de communication, nous sommes ça pona que batin comme maman qui passe. Mais est-ce qu'on ndenge nini bachaki bino na moni bachaki bino libanda bino nyoso batu bozali na cellule ya communication ya palais du peuple ezaki nini place yango esenga ba moto na bino elai moke ou bien? Non, biso za bana nzambe moto c'est Jésus-Christ. Donc so ozane na zana ngaboye oza bien ndepe oza bien babloko kisi ola sumala mute oza so à l'aise na vie na yo puisque tu as des comptes à rendre na diable vie to zanango ezani nzamba pesa kibiso donc ta ba ke ba ko activer énergie ngo utabe énergie zane ya nzambe donc satan rara ko kosa biso do babloko na to lobela rangote bon le to ba mama gratuité mama c'est la communication assemblée nationale ya makamna biso te lelo. Voilà gratuité wana banda ki rentrée scolaire et salemaki bato bamoni rentrée salemi ba parents nyonso si toute l'étendue à RDC ba sepela ki sauf ba oyo bazana na bana na école privée mais ba oyo bazana na école conventionnée ba oyo ba école oyo ya l'état vraiment gratuité salemi mais nanuku tout trimestre ngo esilité makelele ekoti déjà na école musu na zoka bansinya balingi na bango kopesa courte nini oyo ezoko se passer na l'école. Bon en fait neto ba bosiko na niveau ya Sud Kivu donc bansinya ba comme na grève parce que d'abord frais de fonctionnement até bansinya baza ko ya ndenge ba yaki wana ba kozonga ndenge wana toza batu de muto lancaki projet wana président de la République bazo ina tenté ya ko mûrir donc ya ko zo pena temps ba sala ba étude au sengelaki pour que ba bon ko lancer ngo puisque ko tangisa crée il faut asomba yango ba fourniture nyonso ba didactique pour les enseignants il faut aller ba mettre canne des cahiers des stylos millions de livres nyonso na et c'est ngaki makoki mais makoki utara pas ba parents na ba pratique de non kala mais mokonzambo ka lancer ki yango
na cadre ya promesse o bazo reprocher pe mingi ça a trop de promesses au lieu bana de études préalables avant à quoi annoncer mais le rendez-vous ça m'a penaté donc nous tous aboyer et ça pena pas si une partie bana je sais pas qui mais partie mususu bana bazo kende mais au moins sous na 6 cours par jour là ce matin 2 cours 3 cours donc j'ai ça pena moi passer donc gratuité ça lango bien mais promesse est qu'on il y a mabé ba lancer en haut ba étude ko yande sima ya to mo ta balancer ngo mo konza mboka ba ite ki écouter combien na bicho mboka mais ke ko le bango na Brazzaville ta ba keneki forum économique na Brazzaville ndeke ko no sango uzwa 20% ya budget ya mboka or na 20% de ba so ke Bruno Chibala nenga tiki biso na budget ba 6 milliards de dollars donc pratiquement vous allez impossible que ba uzwa 20% ya budget et que nena enseignement donc il comme peut pas si na 20% wana so to lobi to lobango na chiffre to montant et ko sala combien bon ndenge ba étude ko yana sima ba étude ma sali forum wana ya mametel éducation na mboka na biso ba ko mona ke pour effectivité to pe gratuité enseignement ko sima na Congo et ko senga biso 3 milliards 200 millions 3 milliards 200 millions de dollars pour Simba. Donc presque katikati ya budget ya mboka. Katikati ya budget na budget on a tikaki. Ya Bruno Chibala. Or si on a 20% mokonza mboka lobby. So inge salama il faut budget to longolango na 6 milliards to na tina 15 milliards. Est-ce que c'est impossible que Congo ait un budget à 15 milliards? Eza impossibilité mais na stade où tout ça sikoyo eza impossible. Mais tout le monde a présidence soit pas contact par-ci par-là. Ce qui tout ça na ngona maboko na minute wana te. To ko defata 3 milliards libanda. Bon na comme dans le secteur éducation moi va pour parler ali entre Banque mondiale na gouvernement congolais et pour na ba ko supplier ba moi plaque na budget na mboka na surtout vous allez impossible. Mais le gouvernement a ni la Banque mondiale pour 3 milliards on a Banque mondiale européenne sabiso pour que le salama. Mais vous avez moi pas si pour déjà sur le plan international on a 15 millions au rétro commission et comme peut que ça va miner moi pas si moi bobang côté babi que ba bloquer la commission. Est-ce que mbongo apetango goya Banque mondiale européenne ça est-ce que la rétro-commission quand on a quantité donc ça dit sur le plan intérieur il faut que tu sérieux mais jusque là pendant sérieuxalité tout le monde on peut ministre en termes d'éducation nani Willy Bakonga a dit que 7e na 8e primaire et vous avez la gratuité donc nous là ça pendant que cohésion de makama basalika ka mutamna ko na ye boyo kanezalité or ministre azali na pouvoir wana te awa koloba alors makambo ça mis na kati ya conseil des ministres ne ba ebisiye ye abisi ko population voilà dans secteur na ngai na conseil des ministres ne tout ça ba étude to mona que 7e 8e primaire ba refuta te ou to ba refuta mais to moni Willy Bakonga ça là on a ndenge na ye donc ça là c'est que moi yiki pesa na kati donc moi bobangi zali pour que marami sonné auto bapina et ko simana année et ça likanza malam mais faire que nango progressivement toujours le mon côté pour to fa na mukonza mboka auto que ndana boye moi mboka kabila ate ko appliquer ngote likolo ekitakite mais le quoi ça makansi bien il fallait que ne tobi que non na 50 ans nango na 5 ans première année to sala boye deuxième année to mata boye tita to comme na 5e mandat na obe na 4e mandat na kokisa gratuité na éducation de base mais à 50 ezaki ba blo mo pona ko plaire batu ezati ba discours ya campagne électorale ndeza sona comme konza mboka na kosala bino boye mais or sikoyo président Tshisekedi a sous na tanate ya campagne électorale a comme président de la République ça dit tant azoba likambu il faut d'abord ça l'étude na yeb expert ba kei ba moni que non likambu ne ken enseignement keba et ça la maboye beto zong saboye moi na mboka Bosco Kabamba ngana moni président Félix César amour ya pays mutezo salaye ndengwana mais kotala ministre na biso ndenge ayaki président alobi likambu susu
après ye aye koloba likambo mosusu est ce que wana eza komanke mokonzi na ye respecté. Bon, Info 16, balobaka vérité, donc tout va pas vérité. Mariage, il y a FCC na cash, ils ont mariage tout, balobisa contre nature. C'est-à-dire mariage au penza et vandi malamouté. Hein? Donc bah yenga comme namto zota ba intérêt na ye. Et bazo répondre mingi na ba autorité on doit nga morale. Côté FCC, c'est Kabila. Côté à cash, c'est Félix. C'est-à-dire ce côté musupe ki ngakata bike et ko simbate ba ko saboter pe ya pour tout le monde on pena marmota moi te poser ma question abi marambo ya 15 milliards pour tout ça là est-ce que c'est possible et ko ko za la possible pour mbongo za maboka bato 16 okozo zaki na mbongo defsa bato ya biloko mais au fond depuis mais ba mbongo na defsa pas bato et ko za $1000 mais ndeni ninga na ozanga ta $50 il faut na luka mbongo na maboka bato wana o baza ba nyungu na récupérer yango pour kolobake eza bato ba yibi mbongo ya mboka baza ebele mais bango ba ko sangane na Félix o baza ba miyibi terme pena zango ba miyibi obi lelo so to bi pena ke to za na budget à 100 milliards en une année to sala yango e ko bani to zui bato union so tu ko gérer mboka pendant 18 ans ba Nicolas ne ba ngozaki premier ministre to zo rentrer attendre na so Bruno Tshibala hôtel auto tongana ni na lemba banda ko sombi partout aboye. Bah c'est bon, ça va papa. Tant que yo côté que vous avez bloqué ni salaire nous a qui à combien? Bah bloqué sombi déjà. Bah bon outil wap. Puisque tant que ministre a côté en fonction bah déclarer bah bien à bango. Tant on peut obima on déclarer bah bien à bango. Sur le plan mon amboka Félix Abi pena que Kabila les crana boy. Tant que côté que vous avez na combien? Déclarer bah bien au moins que Félix a tiré jamais que ça là ngo. Obligé Kabila à déclarer bien naé à côté na combien abimi na combien impossible mais biso nyo sonde toza boy to ebike Kabila côté ine lote et le côté so cela veut dire que ba million yo ba kuma otanga wana ata 1 milliard ezali na compte na été bon à côté na le côté ezala malobate à côté na le côté il faut ezala mikanda ba côté attendre na ko signer attendre na pas procureur de la République a signer azaka na bloconine. Ah, tant qu'il n'a pas procureur, Sinara Zarana Bozarana Boy. Boutang abimi na biloko, nini. Ah, t'abimi na boy, non, ça se justifie parce que nos salaires à boy, avantage à y mais, non. Awa, solo ma bise na katia. Mais quand tu as ça maté, ba ministre, ba premier ministre, président de la République, ba ADG, ba na union pour dire que, au moins le lot, tu as ça la moto à Sika ONG, tout le monde qui est biso génération le lot. Toute cette génération, il faut tout regarder dans Fimbo. Mais mon toit, c'est que tu as une classe, tu as une classe, puisque maman a avec l'activité de ça parascolaire, na mental, on a beau travailler, bango, ba comprendre, mais biso le lot, déjà, tout ça, passer moi le terme, tout ça, beba. Pour moi, quand on a biso le lot, bonga. Et il faut Fimbo, et ça m'a beaucoup. Mais Félix a aussi ma Fimbo. A aussi ma Fimbo. Tu vois qu'il y a un déboulonnage. Ça déboulonné. On va déboulonner, mais clé aussi mina maboko. Par rapport à boulot en ango, sur les autres canate, boulot il y a 8. Il y a une clé à 13. Il y a une clé à 20. Est-ce que vous font là? Donc pour dire que éducation ezali et l'autre mouné na katamboka. Tout le monde ma politique mingi, mais il faut te mettre cette na métal éducation. Ce qui te lingi mboke bonga et il faut te faire na éducation. Et puis, ma gratuité, il y a à boire et à manger. Il y a aussi les lots catholiques au CPN. Catholiques au CPN. Au CPN, d'autres lots, basango bazamité mamabe. Basebe la tendene. Basango bazamité mamabe. Mais bon, on va lire en simana. Pour ceux d'aujourd'hui. Basanga mabonza zali, bateka ka ba livre, bateka ka blo rebelle. Ceux d'aujourd'hui déjà dans l'école conventionnelle catholique. Na élève moko 20% longwaka, $20 plutôt. $20 longwaka. Et qui n'a archidiocèse de Kinshasa. Le monde est géré par archevêque de l'autocommune Frédéric Ambon. Il peut gérer mon union sur $20. Ce qu'on peut échapper à hein? Tous les chrétiens, tout le la vérité. Est-ce que moi je sais pas là? Bah c'est pas la tête. Bakoke ko se sacrifier te pour Mboka donc bon bako
mboko ezande ya l'état. L'état tanga beti loboko na mesa o lingo lingate okotosa. Mais tango siko yo makamoko sala ngo pesa la moi malamu te. Il va pas profiter. Babi que tala kuta bana so boye. Mazo ko sala ngo te. Ba créer te, frais de fonctionnaire zalité. Ko futa ba fonctionnaire ba na ba enseignant et sala mate. Naza ko tangisa, naza na bana, il faut na futa ndaka batu, il faut na lia ba soins médicaux, yo singate au futa ngai $240 te na mois ya octobre. Tane mboka to girango. Donc enseignant quand on est mutema, mais si tu comprends bien, 3 mois de trimestre au bazo sala calcul nango basali ba mérité $242. Non, ça dit quoi? Bah mati bango salaire. De son nous 140 000 francs congolais, par exemple, vous avez $80, vous avez $90. Si vous avez mois prochain, en octobre, nous avons $240 le mois. Mais si vous avez enseignant, vous avez une école catholique. On a touché 400, on a touché $500, on a touché $600. Est-ce que vous acceptez qu'on a touché 400, $500, na kitati, na $240? Mais tout cela, on peut bien dire qu'on a biso Bosco Kabamba. Ngao na yeba pena salaire benseignant penza bien te pour vérité nango e bana pena bien te. Mais yo otangi quand même ba chiffre ngo que enseignant pena ya Congo azozwati na ba $500. So ba yaka ko réclamer nini, ba yaka ko revendiquer nini, ba grève ka pona nini. Bon, on va grève les toujours dans l'ensemble du pays. Bon, on va grève. Mais dans quatre écoles, par exemple école catholique, on a école la première classe, donc catégorie A. Tout aux yeux, collège Boboto, tous yeux, Sacré-Cœur, tous yeux, Notre-Dame, Bobo Semboana, tous yeux, Elikia, on a catégorie A. C'est-à-dire, enseignant, on a traité, n'engé mokote, n'a pas enseigné, par exemple, enseigné à Saint-Antoine, n'a boumou, kunaboué. Mais ça, c'est conventionné catholique. Mais na boumou salaire, n'a yé, et ça n'engé mokote, n'a kuna. Pour une discrimination, de moi. Nous avons kuna, motivation des parents. Et ça, l'icolo. Au moins, par exemple, na primaire, bazo futa $450. Mais ce qu'on a par exemple na bangiringi, on a ba selembao, on a ba bumbu kuna bo mona susu, ba makala, ba kisenso, ba bazo futa susu $150, $100 par exemple. So motivation à monter. Ça dit bon à l'état salaire à l'état. Ils ont susu 180 000 francs. Bien non, c'est besoin n'engi moko. Parce que c'est l'école conventionnelle catholique, l'état n'aime pas quoi appuyer. Alors futa ba enseignant nae. Mais si on a la motivation des parents, il y a un enseignant, il y a première catégorie, ne va se retrouver comme $400, $500, $600. Si on le temps dans le bisco qui est bien sur comme $240, il y a un lobby est-ce que va se faire là. Étude préalable, c'est la machine nous malamouté. Changement au bisco de l'eau qui structure motoasika. Ça dit changement parce que nous avons progressivement. Changement ça n'aura jamais brisque 16. Sur le lobby que tu constates qu'il chasse sa saleté. Mais là on est ça qui chasse sa saleté. Tout ça d'abord, étude, c'est-à-dire avoir, juger et agir. Tout le monde mais ça m'a beaucoup tout ça, étude. Maintenant, tu dois agir. Par exemple, chaque samedi. Il faut d'abord sensibiliser la population. Et ça m'a monté. Ceux qui passent contre la biso, maladie contre la biso. Prise de conscience, après ce qu'on a décision. Mais il fallait l'État va nasika moko na l'église catholique. L'État va nasika moko na l'église protestante. L'église avant nasika moko na armée d'Israël, ba musulmans ba nyonso ba vandi, ba isal ba étude, ba moni que non kuna avantage là, mais ba ko perdre avantage. Côté avantage a été ba comme un avantage. Mais le juste milieu ko za ndenge nini. Bon ngai pe l'État za na mbongo te. To sa ndenge ba yokani si mesami. Mais osiko yo, esami na mboka na biso ezaka pona kokena mbang balinga yo mais ke bazo ke pa mbang balinga yo c'est pour ça malamu te le bato basani ne bayinio. Voilà tokoti sikoyo na lisolo na biso ya moto ya sika. Bato ebele ba mitunaka moto ya sika ezalaka nini? Parti politique, ONG, eza nini moto ya sika? Moto sika zali ONG netobenga ASBEL, association sans but lucratif. Où tout ça lango bison ensemble to vandi to constater que études top éducation na mboka na biso eza kokita. To baraka non l'enseignement eza au rabais, makameta malamute. C'est bien beau de juger, il y a aussi la critique. Mais où l'équipe malamu vous allez quoi agir. Il y a tout le monde est habité. Biso pe faut ça à Mwandambu
to contribuer à l'éducation bana biso. Il y a un monde tout ça mingi na activité tout ça la parascolaire tout ça activité belé. Toujours le conférence tout ça les belé sur avortement clandestin ça sous élèves sous au moins 6e 5e 4e fille mais comment maman il makamba minene yango photo benga expert médecin baza koya ça bana conséquences il y a avortement clandestin bazola bango sexualité responsable ça dit na banda ba tabou za kamo belé mais quand la place où moi les faire la vérité ba conférence dans tout ça là tout ça va te local ba Karine Pala on va partager expérience cinéma en mode ninga gagner fini na kata mode et puis ba ne belé ba mona ba TV mais ko ba to ba to benga ba star comme bango pa ya bana bazo solo ba mwimba Texas to yebiso na mboka na biso kachera munene ape na fondation ape munene aye asolo pe na ba élèves sur discrimination ne ba ndundu bazaleza nti moi libabe so boti mona ndundu tout ça aya solo na ba élèves et ça ba élèves mususu na ba mona ta jardin ya pambate to sibe ba to mi ba on a jardin et ça ba na mususu ba yebi ndenge ni te télévision et fonctionnera ndenge ni radio fonctionnera ba ça journal ndenge ni to sibe na to mi bango na la télévision ba mona makamne nini et salama na vacances à bout to binoto innové pe tout ça c'est tournoi moko ya munene ya ba jeu Nintendo tous ba jeunes ba mineurs ba junior ba ngonyos ba ye ba c'est une compétition mbala liboso to mo pe bande comme ça ba société comme ça ya communication ba ko yiba biso ba idango ba nini bon l'essentiel c'est tout ça la kaka tout ça avec des moyens ya moi mike tout ça ko bunda de tout ça kende et loko c'est un esengo mingi net par exemple dans la compétition là moi na muké il y a moins de 12 ans à perdre de finale bozomo na ba image azolela tala mona muké azolela ça dit tout ce côté mon émission bana pe que fair play faut zalaka esprit ya compétitivité faut zalaka il faut gagner si on perd bon il faut continuer et c'est le mot c'est simple mais derrière ça moi ma quantité bien tout côté pas bana ma sur les gars qui bien c'est peli et puis tout super moi cadeau ou tout soit qui na ba négocier ba contribuer qui neti banani oyo ba contribuer qui pour réussir événement bon d'abord bourgmestre a commune à Bumbu a numéro de autorisation gratuitement tout ça qui ni on a libanda d'abord merci pour na bourgmestre à Bumbu à Lidor Chibanda tout ça qui pe na Janeli Mbula azana na Italie abeta Rabale moi na papa Willy Weston a numéro peut abiso 4 ballons na ça va ballon professionnel c'est pas le nombre qui compte mais c'est le geste bon avec la musique à travers papa naé abi bon moi mki na ngana apesi donc le nom c'est Janeli Mbula abeta siko na Italie donc ça dit l'activité de ça est belé na sina ba image bozomo ndenge ni ba bloquant tout ça là pour na to côté pe masika et pas ya bana tout ça là siko vidéo forum to zo chanson moko nini okomatanga les logo matanga ya ndiko na biso Robinho chanson ça na ba insanité mingi bo job eza makasi na kati nino na so to zo siko vidéo wana to chango devant bana to zo expliquer na bana ndenge tozo consommer et loko il fallait pas besoin de consommer yango l'état a failli na mission naie église a failli na mission naie école pezana pona kokebisa bana ça dit comment ko ça la critique ça dit tozo pe bana to ko tsa bango notion ya critique d'art pour na ba œuvre tozo na contenu za objectif ou tozo koyoka ou tozo komona ta bi lelo ko matangai to yoki ko matangai mais na ko matanga ko lobanini il y a un contenu subjectif pour expliquer la base à la notion il y a quoi critiquer œuvre que œuvre va critiquer quand boye to pesi bana ba notion na bana pe ba pesi ba point de vue na bango ba bi que non to se perd nango be to se perd nango te pour na boye tout ça ça dit moi dialogue wana débat wana faut plutôt que on peut pas ya bana donc nyon sona ba activité za moi ebelé année prochaine to ça peut activité moko ya mune mo to dévoiler ba secret a wezalité mais tant comme après mais na miki ko kato muke est-ce que bozo mona te que et fait à expliquer bana nzembo ya okumatanga pe mabe nango c'est comme si vous avez un projet à diminuer artiste wana bana balingaka ye lisusu te 16 tonton Mwinga garçon sérieux
éducation ils en a sonité. Tant musicien naza koya azoba ki lelo ko matanga avec le geste là. Vous êtes toujours lié na sexe. Est-ce que bana so bazomona to bazomona ngote? Bana so bazoka to bazoka ngote. Biso zo talande mabe izako ko kota na kata société na biso. Lelo musique ya mboka na biso to bomba yango te eza lié toujours na sexe. Yana zo comme livre moko bo ezali musicien cesse de détruire ma jeunesse. Musicien cesse de détruire ma jeunesse. Nazo laksa na kata banzim na kata buku nazo kokoma ndenge ni ba artiste na biso. Baza ko détruire société na biso. Ko bana lokwa ba Koffi Olomide, ko zo ba Koffi Yembe maçon con, maçon con. Yango pe azalaki interpellé bandeko bomona ba image ndenge azalaki interpellé. Mais est-ce qu'il y a pas moyen ya ko luka ba musicien wana to ko komela bango ke makambo wana ezo nuire société na biso moyen ko combattre ngo ezaka ka fokola kisabana o koma. Ko combattre ngo d'abord ko dénoncer, ne tozo ba na ba télévision boye, na ba conférence on doit dénoncer ngo ti to koma wazali objectif naza nango ba élève ba koma ko porter ba musicien plainte. Oh. Mais c'est ça mon to sikate, ça doit expliquer bana, ça dit aux ana droit wana pour se constituer en groupe, par exemple école X ou Y, bah élève école wana, bah yo kani ba porter par exemple un musicien Y plainte pour na œuvre na ye za malamu te. Biso to ozalana to zu avocat to pesi. Est-ce que mibeko na biso ezo permettre que ba mineur ba porter plainte contre mutu X? Un mineur so za lésé au porter plainte, ils en a acheté. Aux yeux avocat na yo, avocat ko aider pour venir za avocat conseil. Après ce conseil, ndenge za to memelango boye to sala ngo boye. Il faut to comme un niveau wana de moto ya sika l'homme nouveau. Yango za ndenge wana ba mikolo ko ya. Tu biso to se constituer pendant en partie, de bien voilà. Par exemple, nous tomoni Koffi Bakenaki bakangi ba relâcher. Hein? Mais ce que ça là qui siko que ba élève na ba porter plainte. To continuer makamala Assemblée le ba sambi so se manate ake makala. Oh monsieur personne ni ngona bomwa makamala sani ekusila. Tout ça ba mission ba modèle na mboka na biso. Loka ba redia misi, loka ba manda chante, loka ba nani autre za député ba auto longola ndiko na biso Jean Goubal, tout ça ba Godelo Fombo, tout ça ba tebelo so m'appeler que soko ki œuvre na donc na ba parents beaucoup monde mais eza sur ba défaut mais ça ba musicien mususu. Hein lelo biso ba so ka vérité. Aux yeux va faire Keba côté ensemble na parents Koffi Olomide Keba côté na parents Fali Ipupa Keba côté na parents ba Robinho lelo ba yeso makasi Keba côté na parents mususu nani boy garçon pas ouira boy ba ouira pe à l'époque dans autres rappelé tant na bière Africa tant ouira simekoli na dénoncer ngo émission mobimba. Bah, bon, c'est vrai, c'est un moment de pour dire que il faut dénoncer pour que l'habitude de ça et si la nambo quand l'habitude on jette aux aléas tout ça au bunda donc il y a un peu de profiter de micro nabino bah ndeko nyonso bazo sepela makansi na biso bozoma ba image neza ko lekana boye et vous avez malambo ndako soutenir toujours critiquer c'est vrai mais là biso le tout ça les gestes toujours continuer pour que et le Congo avec appui nabino makambo sanine et kende liboso donc to senga pela na bino makasi bandeko so bozolanda na biso bomoni ba image ninga zalana boy ça dépend na komona moi muke seré na biso soit ba betika ka moto ya sika asbel anemo moto ya sika asbel na page na biso Facebook bomona ba activité belé auto tout ça na kati wana boye ba ko contacter biso eza plus 243 81 37 97 103 plus 243 81 37 97 103 Hollandais et vous avez pour un projet belé on appelle un projet monsieur vous allez tout ça là journal scolaire hein journal scolaire tout ça lango pas le but tout ça peut YouTube mobimba kaka ba mini documentaire mama kanisa pene ba mini ba tout monde ba côté mususu ba tanga malamu te ba consommer malamu te eza ba ndeko na poto baza monda mama koki mais bazo batende nini ya ko sunga ndeto mo ndenge ba ballon et seulement qui on a boyé
c'est les gestes qui comptent. On te dit vraiment, on a plus 243, 81, 37, 97, 103. Voilà, beaucoup d'amis. Si vous contactez P16, il y a la série. Donc, vous appelez Madame Tala, moi, je suis dans Koloba. Pour se voir la sommité. Est-ce que vous avez que na Congo, mingi, makanisi, ils ont bien, ils ont combattu, et puis ils ont soutenu? Et là, qui combat zate. C'est-à-dire, qu'on a tous ces kamuka badwa ni molelo. Naza présentateur à Liboso na Congo. Oyo asala émission ya bana classe. Émission na Liboso na sala science avec conscience. Et bano le kana TKM. Ils ont qui débat ya bana classe. Tozi bana littéraire na section pédagogique. Baye entre les deux sections, section les qui ya baninga. Donc nous sona ils ont ko la saké tout ça makama malam to continue ça makama malam ngaza ko ndima bato bazo na biso ba ko soutenir et puis na kozonga les na ba makama janeli non na pesi bourgmestre non mais lobby na kozonga national 16 telle activité to ko sala mutu bo ya pesi biso mbongo il y a même une maman na Canada madame Yvette Makabana Kele aza grande sœur ya Ale Makaba pour Makaba za Makaba Kayele mais bakata Makaba a soutenir biso na moi geste mora muke na tangi kombonete donc lobby pe na otanga ba koma batebele so na tangi de se ko soutenir no ngai te se mbongo mais c'est pas ba nini biloko ebelete mais c'est le geste pour te sauver éducation aba na biso to sala ngo za malamu wana bazo sala nga déjà geste to komi na suka opesa bambote na bandeko oyo ba Holanda biso nga na pesi déjà Merlin Mbemba parce que ça ami pena oyo ya 16 mm ya on a pesi mbote si Kazali sans oublier Aaron Lubamba oyo za na sima ya caméra tozo kabwana ndeko Bosco mais moi ba dédicace bon ba dédicace za tem mbote na bilo nyonso ba balandi biso notre autour ba plus 243 81 37 97 103 vous avez malamu vous soutenir ONG Nabino Motoasika vous soutenir ba élèves et vous avez malamu mingi tout ça ma kasiona pour na mboka na biso et que liboso so to kenema mke mama politique to ki mangote politique zo coller biso en tout et pour tout donc il faut to lobelango pour za mboka na biso éducation et za combat oyo biso Motoasika toza ko sala na kata mboka na biso. Nous avons la foi que mboka na biso et kobonga. Nous devons toujours confesser tout le malam pour na mboka na biso. Donc merci pena dédicace na Info 16. Merci. Na pesi mbote pe na remercier Fondation Louise Kapende, Fondation Louise Kapende. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire,